te ba mutu alandela yango te nga mwa mutu nasala passement chaque jour vu que bambongo vraiment ya osala passement eza te yango kama oso na bondi nazwi mwana fiske 1000 francs nasombi produit nga mwa nasala yango na ndako mpo makoki ya passement eza te mama nyonso aza na bana ayebi mpasi ya mwana j'espère que oza motema mawa talanga naza nano viva mais naza déjà donc soki solution emonani te na okufa mais so solution emonani na okufa te zwa bonne volonté ya osunga nga toza vraiment na rien ti soki nakomi awa seke nazotambola partout. Ouais, shalom et bonne nzambe nga wabino prophète et papier qui a le vase de l'éternel on a le barabutu na moi l'homme du sang donc nazo sabino le 26 juin. Veillez de puissance, de maturité et de grandeur. On a Saratola TV à partir de 22h. Excellent enfant de Dieu, cher ministre, que la paix et l'amour du Seigneur soient votre partage. Congolais, Africains de diaspora. Sokobika ozana makila. Problème ya makila. Bongama le 28 juin on a Saratola télévision. Vous êtes tous invités à y prendre part. Le 26 juin kaka. La Saratola TV à partir de 22h samedi. Monte Kopela. Dans une grande veillée de puissance, de délivrance et de destruction des mauvaises alliances du sang. Kende partout aux alliés sont basés à rouge. Si jiga ya rouge, nanda kuna partout aux alliés. Tant on a banda service, na kolakisa bino kaninga kosala na kosambela pona jiwana na musika. Omeli yango vino échanger. Comme orateur, prophète, Papi Ekila, les vases de l'éternel, l'homme du moment, l'homme du sang. Restez branchés, connectés, branchés sur Saratola TV. Que Yahweh vous bénisse. Amen, amen, amen. Saratola décroche. Saratola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, décroche Sarah, décroche Sarah. Mbote na balani nyonso bazolanda biso na Saratola TV ngai wa bino pole mukendi mona suka ba mukendi nyonso naza isusu na sengo ya kozala na bino atongo lelo na émission na bino obo sepela nango émission mo ya kitoko vérité présentée par pole mukendi mona suka ba mukendi lelo na vérité lelo tokozala bongo na SOS oyo toye ko yamba ndeko na biso ya mobali Jonathan tokomeka pe kosolana par rapport ya eloko nini yango ekomelie pona nini to lancer SOS oyo voilà tozara toujours na vérité mais na rubrique na biso SOS oyo tozo sala ya ndeko na biso Jonathan tokomeka pe kosolana mais nazanga moko te nazana ye mo Jonathan azali bongo azape accompagné na ndeko na ye pe ya mobali soki bakopusa na Montréal soki oza même langage na ngai okofungolela nga caméra na nga na solana ba invité na nga bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé ça va un peu. Ça va un peu. Oko se présenter na bandeko bazolanda yo kombo nani? Ouais, nga Jonathan Ngonge. Jonathan Ngonge. Voilà, merci ndeko Jonathan. Ndeko na ngai kombo nona? Ose ka pa Ose Kambala. Ah, Ose Kambala. Yo ndi muto zana Jonathan ba Ernest. Oui, tozana chaque jour. C'est mon petit frère. Voilà, merci. Voilà bandeko bazolanda biso, j'espère que bon moni tina sa bino ke to lancer message ya SOS ya ndeko na biso Jonathan o azali awa. Vraiment mena ko lingati avant na bete la bino lisolo ngo ye mo za présent to ko poser ba question ako pesa biso ba réponse ya makambo ekomeli nazo pesa merci na Montréal Gucci sinda derrière la caméra balobi moto pesa beauté ya émission. Merci na yo ndeko Jonathan. Eloko nini yango ekomeli yo po tomona nini evimba boy. Ouais, soki bomoni bandi oyo naza cancer de peau. Cancer de peau esali je peux dire déjà des ans bandenga depuis novembre ya 2019. Ti lelo bandi eza toujours nelongi. Cancer de peau. Eza cancer de peau muto evimbisi ebandaka ona ndeni. Bandai muke neti mwa bouton bandai muke jusqu'à ce que fungwa matili le fungwa mais comme vraiment plein mot ya munene et dindi vraiment yango na te bandi mais tant bandaki yo est-ce que ozwaki pe ta ya komona ta ba médecin ouais tant bandai muke na mona moi
namoni ba médecin mais ya centre ba centre mike na quartier vraiment et compliqué pe bango ba yeba vraiment te so eza nini bon to tsaki pe en cas te poto yeba te eza cancer de poto boleka mo ba buto mo bo et bobima après jusqu'à ce que nango mais ezovimbaka vimbaka nango ezovimba tinde toyaki okoma na clinique universitaire ndenge toza kuno lelo ndenge boza kuna na clinique. Ouais. Na clinique universitaire après avoir causé ba traitement mwanda mbongo na biso esilaki esengai siko basala biso opération tozali na dermatologie ba ko transférer biso na chirurgie plastique na chirurgie plastique esengi basala nga opération ya nini ya cancer de peau parce que il commis déjà danger, commis déjà risque. Bah le bien de singa isale mara le plus vite possible même à coquille et zanante. Vraiment na bandeko bazolanda biso j'espère que bozo mona ndeko na biso mobali eza vraiment pasi. Ebi tango zo mona na TV bemenga na zo mona ngo fara na ye eza vraiment ya mnene makasi soki posa ya kosungiza lisunga. Vraiment beau aider et ça vraiment urgent na nini na opération basengaki yo combien bon opération baseng biso je peux dire $1,500 pour basa la opération c'est $1,500 voilà siko $1,500 na ezaki na hôpital ni na clinique universitaire clinique universitaire nde bato basengi yo $1,500 ouais na département ya chirurgie plastique mais na banda kala o bande banda ki wana ozaki ozo baswe na hôpital ni pour koma na clinique universitaire bon na banda toujours na clinique ka wana mais nazali na département de dermatologie bango ba mekaki jusqu'à ce que epesi pe réaction de plus à plus ezo s'aggraver jusqu'à ce ne ba monyo s'aggraver ba bi eza sur na niveau na bango te ba ko transférer biso na chirurgie plastique kuna sekonde basengi $1,500 en opération. Mais à des fois tout le monde a cabine bozana ba association ebele tout le monde a fondation ya nini Texas mo ba atika biso na mona ka pe de comme susu azape na ba fondation na ebité o sadera na ba association na te na sadera te mais na mekivre donc na koti ba demande presque na ba fondation na nyoso jusqu'à présent muto répondre nga azati mais à part wana mais ndenge za boyi ozwaka osala pa basala ko pansement basala pansement mais pas tellement c'est-à-dire que zaka na ba dispensaire mikende bazolandela yo ouais voilà ndeko na ngape oza peme na biso na ebiti eloni ni message ni kopesa pona ye yo mto vivre na ndako ezala na ndenge ni bon na ndako nde to vandi na ndeko na ngai est un peu moins difficile. Chaque jour, à vivre à l'antibiotique, en même temps, anti-inflammatoire pour mon tout presque chaque jour, alors tout le temps, chaque après des heures, il faut avoir au moins 2 ou 3 comprimés. Et c'est un peu difficile pour la famille, de lutter un peu moins trop. Ma coquille vraiment il y a aussi quoi semaine surtout les jours où il y a des fois à la paix même mon tout est bête bon même au somba qui c'est ça attaque qui c'est mon qui est de lutter un peu de toute façon mais et c'est toujours tout ça l'appel na mutunyo sur la bonne foi pour la caméra mutunyo sur la bonne foi pour aider ceux qui a aider attendre la ligne attendre moi quelque chose ça peut nous aider comme ça et vous avez moins bien tout essayer quoi que ça appel de pas mutunyo sur la bonne foi pour aider attendre quelque chose pour la anti-inflammatoire pour l'opération pour la même transport et côté bisoto chaque jour on s'est déplacé donc to vendre vraiment tinanda bozo tambola kana ba bureau ya bande comme ça pour to obligé to tambola un peu moi partout mais il y a des fois ba to souper ba ida ata moi la transport ba to souper côté même pour recevoir ya moi passe et on to poussa qui pas bino là tout à ceux qui vont aider pena nini même na ko passer ta information. Voilà, merci. Biso, tout ça déjà qui autre, ça déjà ça les sungi mais bandi on a bazota bota la biso tout son ndi on a biso mobile parce que ils a déjà
na niveau mo ya mabe eza susu te ke eza na bandelité eza déjà na kati, c'est-à-dire que mo senga kaka opération na oyoki ki ya lobi non ezo senga $1500 $1500 na famille eza na ngote makoki ya obimisa $1500 eza te. Mais yo muto yo ovandi otali video et tout yo tolobi ka te ke 1500 nyonso pesa ata mwa mki wana e osala vraiment bien e ko sunga ndeko soki oyo atindi e ko kitoka nyango ndeko aki hôpital ba azui soin et rozala bien ata nzambe ya kopambolo parce que komona mutu oyo aza na pasi bo soki yo sungi ye tango akobika nzambe pe atala ba te mutu asovaka molimo ya mutu mo boy na pambola ata na eloko mo geste nyonso yo kosala ozala béni par rapport ya acte yo posa côté ya mutu azaki na moment ya pasi na ebité na ngambo ya Jonathan par rapport ya nini évolution ya nini ya cancer ya ndenge zo évoluer et pasuka yango moko to munganga moko bo alekisa te eloko wana ndi esalaki pasuka te yango mutu pasuka le vimbe ko pe mo buto mo ya munene yo pasuka mbamo eti pota na kati banjo fungwa jusqu'à ce que suivre vraiment surface am koto mobimba parce que moni banjo wana eza plein amoni obombia wana na papier mouchoir. Ouais. Est-ce que mutu azolandela yo nini soin ya nini azosala ngo bien te ba mutu alandela yango te ngamo mutu nasala passement chaque jour vu que bambongo vraiment ya osaba passement eza te yango kama oso na bondi moji na mwana fils que 1000 francs nasombi produit ngamo nasala yango na ndako po makoki passement eza te. Mais wana produit no commence est-ce que yo oza pas même médecin okosomba produit comment produit ni yango utiliser po o misala nango passement nini ya pota munene bo c'est là des fois alcool kaka nasomba alcool na mwa papi mo bona te na nettoyer après na bande po na mais Jonathan moi te ke ozo benda susu ba bilo susu na nzoto il fallait au mona ba minganga non il fallait ko mona ba minganga nde bato ba yebi ke soki na simbi boye na tie boye sko tango sala tala neti na mincho o bambia na papier mouchoir et ozala bien te au mona ke ko bende lo susu ba maladie mususu bon na komona minganga bien si mais ba onkuno ba osenga ngambongo le ba osenga mbongo na za mbongo pesa bango côté yango vome na préférer ngamona sala ngo bongo po na obande po na okima microbe lisusu po na okima microbe bande on ngai vraiment j'espère que bozo mona alobi ye mo muta misala passement o sala nani na alcool mais biso to yebi ki alcool ezana ngaka pona ba pota mo bon bien sûr alcool et traitana pota mais il faut koyeba munga yazane di domaine ti munga ngandeza di domaine ndia oyeba ki non parce que la pota boye il faut na simba place pona okima ba biloko na bango ne ba ba belé ba infection ba nini bon siku azaye mo muta misala tout azo sala ngo pona nini po azaye mbongo ya okinde hôpital bani onanga format izo sala passe bozo mona ilobeli na eza susu bien te parce que ne nazo mona ndeko na nazo mona passe yo yazana ngo eza déjà pas na ngai vraiment yo muto zotala biso mama papa ndeko mobali vraiment lata passe ya ndeko oyo tozo likanisi malamu ya kosunga ye tozara ta teki topesa ba musicien babwaka biso banani babwaka biso yoka biso na ba bar place ya kosunga yango kokende kopesa mbongo na bar komeleza na ona solution te mais soki osungi ye j'espère que nzambe apambola yo soki osungi ye ta mususu unaki ozwa ta likama mo ngeke yela yo à travers ye nzambe atali te mutu akokufa boye te mutu lelo ekokomele te asungaka mutu moko boye asalisaka mwana moko boye azalaki na moment ya passe ezala vraiment bien tolobi te ata ya ebele mbala moko mais ata ya mokie abanano kokende nano na passement pour ezala bien pour niveau ezaleli eza bien te atie papier mouchoir bambia wana bandi mo bon ka ye mo zo bricoler ka po azipa kaka pota wana vraiment eza pasi bandi kona ngai to azonyo kama tala mutu azana boye e bon kolale uzandeni siko jonata nazo yebate par rapport ya batisi ozo akawana eza bakisi munganga komato eza ka bazo peso pona mutu pasi kaka bon c'est juste pour na mutu pasi ezala nga bakisi moko ya 200 francs 300 francs kama batie pharmatoire mo pona mutu mais ozoyeba bien ki bapekisa babiloko bakalmana yango mutu ebendaka ozomona ozana
likama na yomnine oyo mona susu ebini susu maladi mususu na nzoto vraiment eza moi pas ceux qui tribute kota na profondeur bozo comprendre que eza eloko te eloko eza te asa na moyen te ceux qui azaki na moyen ya kosala yango angaki asala makambo nyonso wana tout oyo tosenga na bino tosenga na bandeko na biso bazo botala biso vraiment na yebiti ezosala pasi sikoyo ndeko Jonathan à part nini oyo na famille est-ce que ezata na mutu mwazo likanisa malamu komemona hôpital te bon famille peut vraiment eloko eza te na famille na biso eloko eza te koyo kone bande oza koloba ki toze ebele apa maladi oyo ngire eza na bandeko mosusu mpe oyebi baza nango te nazaka ngamo ozaka yo moko ok merci vraiment ndeko na ngai nayebi te liloba nini okobakisa par rapport ya makambo ndeko Jonathan lobi liloba eza vraiment kaka mpasi mpona biso toza biso to presque na ndako tozaka bana na bana baparent baza un peu loin place mpe bakenda tozala te na communication na bango bavoyageur depuis 2011 je crois jusqu'à lelo communication ezalaka te tozalaka vraiment mpe lisu na connaissance te sur place bazali toli te tosenga mpe mpa nzambe soki akotindela biso angeni na koede ekozala bien vraiment ozomona ke baza bango na bango bana siko imagine bato bazofanda na ndako bango na bango bana baparent baza te tekonanga boyo katama wa place wana nazoyibi ke ndenge eza boye eza na papa moko azotala biso déjà esali bien te eza na mama moko talaka charge ya komema zemi pendant 9 mois siko boti mwana koli mais siko pasi ya boye kangi mwana mama ozala ndenge nini mama okozala ndenge nini papa okozala ndenge nini na osenga na papa moko ya motema malamu nazosenga na mama moko ya motema malamu ba patron toyokaka babelaka biso na babelaka bino na ba TV na ba radio soki osungi ndeko Jonathan ozala vraiment bien parce que azana papa ti azana mama ti baparents baza na bango mais bazana communication na bango ti baparents baza musika na bango c'est kolia bango moko ko traiter ndeko na bango moko soki imaginer garçon ya boy arke luka mbongo wapi pona kobanda koza charge ndeko na ye c'est-à-dire vraiment eza moi pasi to sunga bango soki to sungi bango et kozala vraiment bien bandeko bazana ba fondation bandeko bazana ba makambo bele bo sunga bato na pe na beleli bino na bolinga nzambe na bolinga mawa nyonso bo sunga pe ndeko Jonathan et kozala bien ata na nzela ya ndeko Jonathan omona eloko mo ya bien et kosala melopi na ebité ndeko na Jonathan j'espère que tu es commis vraiment na suka ya émission na biso message ni ko lancer ta la caméra message ni ko lancer na bandeko bazolanda yo ba papa ou ba vandi na TV bazotala yo ba mama ou ba vandi na bazotala yo bandeko no pe ya mibali message ni ko lancer pona ba bon message na ngi pa bangwe ba papa mama nyonso aza na bana yebi mpasi ya mwana j'espère que oza motema mawa tala naza nano viva mais naza déjà donc soki solution emonani te na okufa mais soki solution emonani na okufa te zwa bonne volonté ya osunganga toza vraiment na rien ti soki nakomi awa seke nazotambola partout bafondation minene voire même ya mama Denise na koti mais jusqu'à présent nazwi no réponse te c'est pour cela nazo continuer toujours kokota jusqu'à ce que naozwa moto ozwa bonne volonté ya koedenga nzambe otika ete nzambe opambola ye vraiment merci bozo comprendre que ndeko lobi soki osungi ye nzambe akotika yo te akopambola yo namoni bongo mama Olive mama oyo asungaka mama ya bana ebele mama oyo asalelaka bato makambo ya minene namona déjà ba acte no na makambo ebele mama Olive mama oyo ya motema monene mama asungaka nayebi oyo déjà osalaka déjà mama osalaka déjà makambo ya bien osungaka vraiment mama tala pe ngambo oyo Jonathan zali na pasi mama kota likambo oyo vraiment bandeko na nga oyo akotala video oyo
voilà yo ndeko nanga oyo pe ozotala video kozala penza motema monene te ya kokanga yango te partager video oyo bandeko mosusu oyo pe bakokaki kotala yango pe te bamona yango ntango mosusu ntango yo partager video moto wana amoni yango azwi pe likanisi malamu ya kosunga vraiment mingi nga nazobeta sete kaka na mama ni mama ndio mama balobi mama Olive mama asungaka mama ya motema monene tala pe na ngambo ya Jonathan nayebi deja oyo osala deja osala ya minene mais ya Jonathan pe ezosenga kaka lisungi na yo mama ekozala vraiment bien avant na sisa ndeko na ngai moi message ya suka na numéro ya téléphone oyo pe mutu so ko bengela yo atindelo ata moi mukie po yedaka ta ndeko Jonathan na babilo mususu miki ok numéro ya téléphone ezali 090 330 33 41 boko bandela 0 090 330 33 41 090 330 33 41 voilà wana ezali numéro ya ndeko na biso ya mobali benga ye vraiment okoyamba ye moko bokosola na ye akotali so pe makambo mosusu oyo ntango mosusu biso tolobeli awa te ekozala pe bien so obengi oyebise non kende kozwa autant kende kozwa boye esunga ndeko Jonathan ekozala vraiment bien merci j'espère que tokomi na suka ya émission na biso bomoni na yambelaki bino bandeko na ngai oyo baya kolancer message ya SOS eza vraiment pasi tosunga ndeko ekozala vraiment bien merci na Montréal Gucci Sinda ozaki derrière la caméra merci na maman Sarah Tola babi maman apesinga espace ya bien boye pona sola na bino tokomi na suka tomonani bongo mbala ya sima na invité mususu na numéro mususu bye. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.